déjà de bango ba soit na OK. Ça lié. Souci primordial des amis. Mon entre amis, la minute oyo, il m'a commandé ça. Ce que mon ingana yé, to côté noise, et le ko ça les passe na moment exact. On comprend par rapport à la minute oyo, et le ko ça les matin la minute oyo. Les gens vraiment matin moyen côté na awapé. Donc en fait on va tout ça ka bon comme la qui ah oui bien bah ni temps on y a vers biso bon petit et le ko bango bazali ba ndeni mo signaler Mexico awana digital ça va sur le soin au Sabinoté c'était comme ça to organisa ki yango bongo ezate ke ndenge bato bazoloba ke babundi baswani baweleli et loko baluki bakomsa yango buzz balingi bakomsa yango ndenge ni non une grande femme loko la Marina là-bas akoya kosa buzz na personnalité na été une grande femme loko la Aziza akosa la buzz na dignité na été et puis liboso ya ndeko na bango na restaurant ya monene loko la wana Marina là-bas aya kosa la buzz na Aziza ya obunda Marina là-bas baya kosa la matalana. Non, ce sont des femmes oyo ba c'est des spectacles. Ce sont des femmes oyo baza parmi ba maman na biso o bazo sala musala o mitudo et sala. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bande Walandia Top Media Télévision, ba amouro ya émission Nabiso, l'écho de bonne conduite, mbote, Nabino Bisika, Ezwame Bino, Ngai Wabino, Tadi Ngalapa, Nazasoso na Esengo, Yakoya Mukolo ya Lelo, Liboso Nabino, Yakoya Liboso Nabino, pour nous mettre la vidéo makambo bino olingaka mingi. Il y a un témoin vivant oyo azana besoin à témoigner pour na oetali makambo oeleka qui entre Aziza et puis Marina là-bas oyo et Salema Kibongo bisika boni maman Bellevue Kondi akendaki pour se détendre un peu dans cadre ya anniversaire naie témoignage on a beaucoup zongo awa ya mobimba nango du début jusqu'à la fin une façon ya ko fixer opinion une façon ya ko répondre na ba question ya batu ebele et je confirme aujourd'hui que actualité ezalaka nde Bellevue kombo ya Bellevue nde ezalaka actualité kombo ya Bellevue nde voilà beaucoup landa témoignage wana et puis et kozala na ba image oyo tokocha du début jusqu'à la fin il y a makambo nyonso bozo komona na ba etandoike alors serrez vos ceintures bandeko il est temps de la vérité parce que nous avons reçu beaucoup d'appels les gens disent que Marina là-bas na Aziza ba bebanaki balingi bakosa biso ke ezali buzz Marina là-bas na Aziza bazo yokana te bazo linga basa la semblant na place publique Marina là-bas ba weleli Bellevue Marina là-bas incompréhension et koti entre yena Aziza toutes les quatre vérités bokozwango awa ensemble avec Tadi Ngalapa parce que biso toza lokola ba Saint Thomas to linga mingi komona to vivre yango j'aime pas donner les informations et makambo naza trop sûr nango te. Sur ces sujets ici, Naza vraiment la maîtrise d'ango. Voilà pourquoi je dis qu'un témoin vivant, Oyo Azalaki depuis Ebandeli, Tisuka, Yamakamonionso et les Kaki Mokolo Yalomingo na Hilton Hotel, à côté témoigner Awa, Aza déjà Nabiso, ensemble avec Tadi Ngalapa. Mais je vous dis un truc, mes frères et sœurs, au-delà de tout
ce que biso tozo kosala, au-delà de tout ce que tozo koloba, je signale à tous les Congolais, à toute la communauté congolaise, nous avons une chaîne au nom de Bellevue TV. Cette chaîne, ça s'appelle Bellevue TV. Bellevue TV a plus de 290 000 abonnés. Plus de 290 000 abonnés. Bellevue TV a plus de 2200 vidéos enregistrées. Et ce qui est total na statistique, il y a revenu en termes de vues. Il y a chaîne wana Bellevue Télévision. Ce qui est total yango nyonso, total sommation nyonso. Et ce qu'on fait ça, première place na chaîne wana na komo ya Bellevue Télévision. C'est grâce à Dieu. C'est grâce aussi aux participations et aux participants. Il y a des comédiens, il y a des participations, il y a des comédiens nyonso, il y a des Congolais nyonso au batala chaîne wana. Voilà pourquoi Lelo na ye lissus pour vous dire ceci, qu'il y a un film ya kitoko et ezo le kakuna na Bellevue Télévision. Lelo bazoti la biso 4e épisode. Bazoti la biso 4e épisode film wana comme nango ezali Ziguer. Eza disponible na Bellevue Télévision. Allez suivre ça. Allez partager, liker, commenter. Beaucoup de monde a acteur na bino nyonso bolingaka. Et l'écriture est allée signer Madame Bellevue Kondi. Natila bino nanu extrait ya filmé wana. Natila bino nanu extrait ya filmé pour bo mona degré nini tonton Gesho akena yango degré nini Naomi akena yango degré nini Davina po akena yango degré nini maman nangai maman nanga et belé bakena filmé au suivant et puis on se retrouve tout justement après. Suivant. Ziguer boyoka focus Bellevue Télévision, tout le monde est famille Bota. Jusque là, on n'a aucun problème. On a I don't know problem is muntu is moko is iye. On n'a aucun problème. Ça dit bayoka suivant. Maman, ne paniquez pas. Pourquoi ne discutez? Mon téléphone est où? C'est son papa. oyoke lango sonike ngako na mesa nango ezaka lango mukie na mesa nango bongo soko ke kwanza kote ezaka lango bongo ba filmer ba tao na TikTok ba filmer ba tao na YouTube Vous savez quoi pour la famille? Vous savez quoi ça? Tuna ye biso ezala bongo tona fanya ba senji lo wa binote yaka mama yako kota ufeli ofesha pe mobalo ozo ba mabele on est pas fier on a so coach na 2 jours atenga nyo mwana ngana yebi on a giflé aux gens comme ça j'étais content mon nom de mon nom za oui quitter aux gens nga yo moko puis nous avons miné le parler papa avec la papa na ko peto la kata ndako kitoko yo ozaka moi c'est rien ne prouve vous aimez on les a lelo na koma mutu pamba na koma zoba pour na crédit il y a des secrets professionnels secret ni ndeni na tourna enga na sala te bozaka bimali bande mambolo Monsieur Abwe Mandela. Alobini. Yo boy makambo lebit. Alobini. Oh. Alobe, ngai na pesa numéro na nga pour kuta na restaurant. Na yebi su yo pesa nga numéro. Oh papa Serge. Pour nous okita boy papa. Vous êtes poli hein? Yo mo êtes poli à papa? Oh. Oui. Pareillement. Maman kende na douceur pardon. Kende na douceur mobile so abongi déjà. Na ke ko tuna ina ba ko te uti. Bala qui document aussi balia, basangi sona ko na bango. Au constatant très rapide. Pourquoi pas ça Bino, vous traitez mon colonne document que soka boyo ko pesa bino bobi mané lo côté. Cherche problème ni ko papa. Na lobaki na ko lakisa bino. Na lobaki boko mona. Mukuwa o bosekaki na fulu. Vous ndenge boti misuni ezwi misuni. Na seka ki o papa. Naza na mwana te yao. Combien on a tata te? Naza na mwana te, naza na mwasi te.
Non, cousin la fille. Oza musika na biso, pusana. C'est pour dire pour le monter. Ok, je vais presser lui, ok? Yo, je vais au bas pour nous dire quoi éviter. On va maîtriser quoi? Nini ya mote? Où est la nuit? Ah, est la nuit. Nini ya mote, où est la nuit? Ada? Nini? Donc, allez. C'est ça. Ah oui, on ne sait pas pour des films, il paraît que c'est pas... Une réalisation signée Studio Android. Voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Le film, ça s'appelle Ziguer. Et elle est disponible dans Belle Vie Télévision. En tout cas, allez sur ça et vous ne serez pas dessus. Bah papa, bah maman, bande cognon sur balingaka musalo bisoto salaka. Vous allez constater que dans le film, on a makambu ezali mosusu. Contrairement à Oyo et les kaki, na film au bisoto utiko silisa na kombo ya traumatisme. Et au de lekelanga ezala que c'est une seule tête ndekoma biloko wana nyonso. Les idées wana eutaka na mutu ya mutu moko. Ceux qui bozu la sœur Marie-Hélène, boye na traumatisme, toye na auto zanango lelo. Bokomona ke ba film wana misatu. Chaque film est une particularité nango. Chaque film est une mise en scène nango. Chaque film est une réalisation nango. Chaque film est un suspense nango. Chaque film est donc ça dire est un cadrage nango et chaque film est un bokeseni entre les trois wana. Allez suivre ça et vous ne serez pas dessus. Je vais penser à une maman qui m'a toujours aidé, maman Bijou Nketani. Un grand merci à vous. Un grand merci à maman Bijou Nketani, encore une fois. Un grand merci à maman Émilie Setimaïnga, mon amour de sœur Kates, tu sais combien je t'aime. Un grand merci à toi Aurélie Mafouka. Un grand merci à maman Deborah Lubanda Kilo et ma mère à Calgary, maman Nathalie Nana Moussibou. Un grand merci à toi Madeleine Aketa. Un grand merci aussi à Maman Diasonama, la mère de plusieurs, que les bons dieux vous bénissent. C'est l'impératrice. Maman Marie Tabora, en tout cas, big dédicace à toi, maman Marie Tabora. Maman Isabelle, c'est-à-dire maman Isabelle depuis les États-Unis, que les bons dieux vous bénissent. Un grand merci aussi à Bertin Kondembongo propre, c'est-à-dire le millionnaire. Andima ko fana na ba bola lokola biso batadi ngala pa que les bons dieux vous bénissent bino nyonso na ba ona tangi ba kombo na ba ona tangi ba kombo te boye ba kena linga bino mingi famille libota mobimba bande ko na biso TikTok ba o Facebook ba o ya partout, il y a Facebook. Je vous aime beaucoup. Famille Libota ezaka groupe théâtral te. Famille Libota ezalaka une société te. Famille Libota, c'est une famille. La deuxième famille, c'est une communauté. Il y a Madame Bellevue, les fans qui accompagnent Maman Bellevue, Nde Babenga Kabango, famille Libota. Famille Libota. Ouais. Entrée kuna ezalaka livre, sortie pesa livre, comme vous voulez. C'est-à-dire ezaka ndenge okotaki, kaka ndenge pe okobima. Et je sais que les vraies familles Libota, ezali batu oyo balandelaka lokolo, balandaka lokolo ya Madame Bellevue, oyo batambolaka selon vision ya leader Nabiso qui est la poutine de l'écriture Madame Bellevue Kondi. Vraie famille Libota akokende kofinga batu na commentaire te na faux commentaire na faux compte. Vraie famille Libota akotaka na bêtise te. Vraie famille Libota ne peut jamais se laisser faire. Vraie famille Libota afinga kate. Restons focus na Belle Vie Télévision. Accompagnons cette femme. Restons avec cette femme.
Vous savez, hier, je fais cette vidéo au Ezoko Tambola. Vidéo au Ezoko circulé dans les réseaux sociaux. Na sala qui en justement na likanisi. Il y a qu'à faire comprendre bateau que makambo ebele au bozo mon na réseaux sociaux na place publique. Bande ko ebele oui quand ndenge balobaki envoûtement bazalaka envoûté. Et ils sont envoûtés par eux-mêmes. Parce que bazali bato lokoso. Parce que bazali bato il y a n'importe quoi. Je veux revenir sur ça juste après le temps. Aziza et Marina là-bas, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Le témoin vivant au nabanaki olobawana azane mutu mususu teka ngamoko parce que ngai nazalaki wana nde nana besoin na sala témoignage wana. Ezalaki dimanche, le dimanche l'anniversaire de Madame Bellevue ezalaki samedi et dimanche Madame Bellevue avait préparé quelque chose, une petite réception na Hilton avec ses sœurs, avec ses collègues, na biso ba panzi sango. Quelques communicateurs, l'ingala de fois c'est tellement difficile. Ben, écoutez, comprenez-moi comme ça. Beau supporter ngai parce que biso ba toto utamboka. Voyez-vous un peu qu'est-ce que je veux dire. Et après l'ingala de Ekemabe. Avec quelques communicateurs, il y a Madame Bellevue. A Kanisa qui allia ensemble Nabango, a partagé ensemble un verre Nabango, a passé soirée wana ensemble Nabandeko naye. Yango bomonaki ba papa Serge, bazalaki wana, ba maman Milo, bazalaki wana, ba maman nangai yo, ba maman Aïda, bazalaki wana, to monaki pe ba maman Marina, to moni ba maman Aziza, Jimmy Mwana Lemba pe azalaki wana. Mukulu azalaki wana, mon ami Maurice azalaki wana, Werason de la forêt Yamsi Yambe azalaki pe wana, tozalaki wana biso nyonso. Makambo oya Marina là-bas na Aziza et bandi ndenge nini. Vous savez, Marina azali artiste, Aziza artiste, Aziza a fait l'INA aussi. Bazali ba professionnel ya musala o. Leur sœur a invité Kibango pour ba ki sepe là, ba ki ne kolia, ba ki no mela. Mais de leur côté, ba fandi ba lobi mais toko memela ndeko na biso nini. Lokolo eza mokolo ya mbotama na ye. Mokolo lokolo ezali mokolo o ya na mokili. To memela ye esengo. Tokomemela ye esengo wana ndenge nini? Comment nous pouvons faire pour to memela muninga na biso esengo? Pour to pesa ye esengo wana to sala ngo ndenge nini? Ils ont commencé à réfléchir. Pendant que Bellevue a yebaki ke nde nazabwe bato na invité bandeko bagoya wana tokolia to meli esili chacun à côté na voiture na ye tozongi ba palais. Or de l'autre côté bandeko na ye ya mama mususu bandeko na ye ya musala babanaki pe kobongisa ndenge nini photo sepelisa Bellevue ndenge nini fo Bellevue aseka ndenge nini photo yepsa sœur na biso collègue na biso moninga na biso contem. Nous devons créer quelque chose. Faut créer scénario. Scénario et bandi wapi. C'est Aziza qui appelle Madame Bellevue. En tout cas, allô mon ami, Ache Meli. Asiliki, allô. Bonjour. Olongwe déjà ndao. Madame Bellevue donc ici. Non, matasiko na kata voiture pour na longwanda. Il y a lobby, en tout cas, ça tombe bien mon ami, mais je voulais te parler et le comment boy. Wana Madame Aziza Ache Meli. Ngai Mundirba Marina là-bas na technicien nanga to telemi parce que to kendaki na il fallait to zwa bandeko babeta plan na comment on va banane bo sunganga na ba commentaire na koti na partie comédie ba o babeta ba point babenga bango banane
Donc beaucoup milinga na commentaire pour ngana yeba po na yebi ba komona bango te to kendaki na Fatima poto kendo zwa frère na biso wana tobimi Aziza appelle Bellevue. Allô mon ami obimi ote na dokota na car siko. Madame Bellevue a yepsi Aziza keno kota na car siko Aziza mbala mo bandi ko attaquer Madame Bellevue. A yepsi en tout cas mon ami mokili eza mabe. Acheme libre. Makambu Marina la basali. Nautika la kolimbisa ete vi nanga mobimba. Et d'ailleurs ceux qui Marina là ba azana fête wana oyo organisé na Hilton na yate na zalate. Je ne viendrai pas parce que tant oyo to kanga susu misute il faut batunyo so mabeba bimana mpoisa. Marina là ba akosalanga eloko wana te mutu mususu akosalanga me Marina là ba te talaka Aziza akoma ki prête atangisa maya miso. Bellevue a yebisi mon ami, problème nini. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Ba famille nyoso ba problème ezanga kate. Ba famille nyoso soki problème eza ba fandaka ba sololaka. Problème nini mon ami. Oh d'ailleurs na banaki okende me na kokende lisusu te na suki nanga awa na Fatima je vais rentrer. Madame Bellevue donc a yebsete mon ami moyen ozonga ezate nous sommes une famille. Marina c'est ta sœur, je suis ta sœur. Et ça jour il y a anniversaire nanga. S'il y a un problème to kutana, je veux qu'on en parle bisomi satu. Te na kokutana na été na otikala suko fanda place moko na été. Ah yebse d'accord nazo ya kozwa yo. Aziza to yokani to lobi lokola akoya kozwa ye awa soki aye kozwa ye akuta biso nyonso awa. Et ça a bien été suspense et qu'on a sous na tinate et qu'on a sous na place. Alors Tommy Kende là déjà to comme on a biso Hilton. To démarrer Pemutu kawana na kanisi ensemble na équipe technique so to lo balangage moko. Bozo la biso séquence oyo er to koma ki na Hilton. C'est justement pour expliquer aux gens que beaucoup de choses au batu bazo koloba na etando eke wana eza ya lokuta. Bokomona Marina kana bilamba wana odonka alataki Aziza na même bilamba ngai na même bilamba mundir ba na même bilamba bato nyonso bazana na même bilamba na ndeko wana do abetaki bla azaka na même bilamba tina scène wana place ba makamona et c'est passé to komi na Hilton suivons to sola kinini to yokana kindenge nini suivons. La minute oyo ye makambo ndenge za soka moninga na ye tokoti noise eloko ko sale passe na momo ezaki on comprend par rapport à la minute oyo eloko ko sale mabe na minute oyo eza ko moi mabe mo ye koto na awa pe donc en fait on va tout ça ka bon comme la ke ah oui bien bani tant on y a vers biso boutique eloko yo bango bazali ba ndeni mo signaler mais siko awa na Hilton ezaka so boswana bakanga bino wana pasola on sait qu'on doit faire non pour ça la scène ouais dans le groupe il y a des choses mais on signalait bon vous savez vous signaler des sécurités de la vie de travailler et toujours pour la sécurité. On fait ça. Hein?
C'est-à-dire, yoka, Zala communicateur à Bellevue. Oh yoka elengi osa musala. C'est-à-dire, yoka bou, tozawa. Boya yo. L'impression. L'impression de la vidéo. Quanto de banda? É, até de banda pode. Vê musique. Papa, musique. Musique ligante. Vidéo na tia, maman. C'est-à-dire, on peut Zala communicateur à Belgique. C'est-à-dire, la fête continue. C'est l'anniversaire de notre patronne. C'est l'anniversaire de notre maman. Il y a une surprise. Il n'y a pas de surprise au Baneko. Les lots, la surprise continue pour la Médina. La tops. La tops. Comment c'était? La top, c'est plus la bachou. Non, la bachou était commis la top. La top, ça. Voilà, c'est mon ami. Hein. Ah, mon ami. Par rapport à mon ami. Mais bien habillé. Merci beaucoup. La fête continue. Hein. Continue tout ça, parce que tous ces mois de cours, nous avons estimé, donc tout va mal. Ok, c'est bon. Okay. Voilà. Nakanisi Bolandi, cette petite vidéo. Ndenge nini tozoyokana lorsque Madame Bellevue akoya nini o biso tokosala toyokani ensemble topesani ba idée que soki aye Marina okofanda na place o babongisi mais Aziza akozala te eriye déjà akoya akoluka moyen ayeba Aziza aza wapi to kotaki pena ti parce que Aziza pena a bebisa ki mère morale a bebisi pena morale oyo yoka pena policier mutu pena a policier mutu to komi na Hilton justement dans entrée to kuti Aïda tozu Aïda to matipe to kuti Jimmy na ba bandeko mususu tozu to koti ba frère na ba sœur to kutaki wana na ku ndenge tozalaki wana chaque mutu azalaki na musala do abanaki osala chaque mutu azalaki na musala abanaki osala toyebaki ke Aïda soki Bellevue ye Aïda a ko pointer boye Aziza a ke no fanda na kwe moko boye Bellevue donc amona été Marina afandi na kwe wana chacun dans son coin et nga batinda kinga balobi yo kitana se lokola déjà signalé que akomi kitana se okene ozwaye bo matana ye et ce qui a yé kolinga te atele ma place wana parce que place wana soit telemi amona Aziza tout était planifié nde tozaki wana ndenge pe bomoni wana na petite vidéo oyo mère azoya ayambi Aïda place ayambelaki Aïda wana juste na musika kuna bato bafandaki bapesaki mokongo ezaki Aziza nandeko wana o abetaki nazoyebaka komona ngo te tisiko depuis non tout na bino bafandi wana Madame Bellevue est venue a salué bato nyonso a embrassé ses frères ses sœurs tofandi na biso tofandi ya et puis même batou ya restaurant mukolo restaurant wana le responsable ya restaurant était dans le coup
to yepsi déjà muto asala ki réservation awa so aye to na surprise boye mais e ko senga bo diminuer biso musique pour permettre biso makamuna biso to ko sala wana surprise na biso et les kanandenge et sengeli. Effectivement bande ko ngo pe bazalaki na compréhension. Madame aye erayi afandi to bandi solo lwa kande zalaka et tout oh mais non mona Aziza te azawa atuna inano Aïda Aziza do akomi awate Aïda yepete mama namoni Aziza awate abi oh mais yepsa nga déjà qu'il fallait comment akomi te ndengenini atuni Marina mon ami Azmak akomi ate Marina là-bas à répondre makambo ye na ye etalingate ngana yaki invitation na yo na ye fête un point barre makambo ya etalinga ite allié dans ndebo mona na petite vidéo na Marina là-bas est dans son coin et bela charisme belé lokola JB charisme lokola mukulu. C'est comme ça, c'est pour vous dire nazongi moi sima omoni lorsque Belleville parlait avec Aziza ce qui Belleville azakana dans na Marina là-bas na meli na makambu o Aziza donc abano yepsa Belleville allait aussi se mettre na poana. Mais regardez cette personne o do alingaka kimia alingaka baninga na ye alobité. Mes amis, vous êtes ma famille. Tous en a droit. Ya kosa la RRT. Ça nous arrive na ba famille na biso yozala na ba problème. Mais il faut qu'on bongisa ngoka. À conscientiser baninga nae. Et même dans sa vie réelle, c'est comme ça qu'elle est. C'est comme ça qu'elle est. Toyewana. Mère a benginga. Alors le but a dit Benga Aziza. Lokola déjà toi qui na kuna biso na telemi na bengi mama Aziza na téléphone to bando solo na biso ma solo na biso na téléphone to bando planifier affaire eza awa boye na boye mère déjà do komi to ko sala boye to kende boye ndenge donc aza bongo yo ko bimisa motu te nga nazoya déjà ti côté DJ Azali na diminuer musique et tout to solo lia évidemment ce qui kaka o monika mera telemika kana Marina là-bas yombala moko osali apparition na yo. C'était comme ça. Muto ko sabinote, c'était comme ça. To organiza ki yango bongo. Ezate ke ndenge bato bazoloba ke babundi, baswani, baweleli et loko balukwi ba comme ça ngo buzz balingi ba comme ça ngo ndenge ni non. Une grande femme lokola Marina là-bas à quoi ça buzz na personnalité na été. Une grande femme lokola Aziza à quoi ça la buzz na dignité na été. Et puis liboso ya ndeko na bango na restaurant ya monene lokola wana Marina là-bas aya ko ça la buzz na Aziza ya obunda. Marina là-bas baya ko ça la matalana. Non, ce sont des femmes oyo ba c'est des spectacles. Ce sont des femmes oyo baza parmi ba mama na biso o bazo sala mosala o mitudo e sala. Et nazongi na kepeka na lito ya mère na yebisie na sololi na mama Aziza aza na restaurant moko eza na se. Mais à lobby soki Marina azaka na fête wana ye akoyate. Soki ka Marina aza na fête en tout cas ye akoya na yete. Ngai moko nga. Et ndenge tozo sala bongo Jimmy aza na plan. Bande konanga nyonso bazalaki ona ba Aïda ba tout le monde avait donc tout le monde avait déjà le consigne. Quand to préparer kiango bou mère a Monique et comme sérieux pour atali bena azina ni Marina là-bas Marina bena azo kipe Belleville ata mokie azo kipe été a Monique de comme sérieux alobi mon ami vient Erka ba telemi on a déjà si na yepsi technicien ndenge za boye ko filmer te pour que Belleville amona ke yozo filmer Luka place moko batama yango je félicite mon technicien
ceux qui ont ba maman moko ya muté malamu awa ba papa mo ya muté malamu batinde la technicien on ata jus mais la jus parce que ça li vena un travail très professionnel yango elobisi bat na epsie sala que Bellevue a mon até yozo filmé place yo ko bata ma Bellevue a mon até elka Bellevue a telemi a bengi Marina là-bas mon ami vient bota la vidéo oh ndenge nini biso to salaki suivons. Bon ma torche. Yo depuis que la torche tu délires? Tu veux faire quoi? Parce que toi tu craches, tu peux toi. Tu craches, tu peux. Parce que toi tu craches, tu peux. Tu es malade. Tu restes dans ma caisse. Moi tu vas voir. Yo ba ti ko ko na ba ki ba na ba ye. Be da ka. Yo ba ka mo do. Me ko ka mo bo e. Ke ba. No ya ba fa chala. Chérie, pousse ta langue vers ma bouche. L'école qui t'aime. Avant que je tourne ma hanche 6 fois. Oh mon sentira bolingo balatisanga. Putana maîtrisa motema minga mobali aboye. Constantima, Emedo Sambi, Joe Kuluma, Almedo. Yo mokolo baki na sala bolingo no liboke na kasa na pokotoli olatani na mesa. Oueti mon amour, papa Solange Solia. Wapi yo mon bébé, papa Landry na Sousa. Blondel Binzo, Flavie Panda, Eric Ngidi. Exilé d'amour, Christian Mila, directeur de Patrick pousse ta langue vers ma bouche. Avant que je tourne ma en 6 fois. Oh mon sentira bolingo balatisanga. Putana maîtrisa motema minga mobali aboye. Karisho Mukanda, Pito Mavungu. Amour à la yoga, le soukali, les tigres.
kolanda yango. Bouti kolanda yango. Bolandi yango bien, n'est-ce pas? Ndenge comme technicien a filmé, ndenge na zo ko filmer té que mère donc à mon. Donc mes frères et sœurs, tout a été planifié. Bisonde to bongisa ki yango. Maman Marina là-bas, maman Aziza nde bazwa ki idée pour na ko sepelisa ndeko na bango mokolo ya anniversaire na ye. To sekisa moninga na biso. To bimisa moninga na biso ma ya miso. Yango bomoni RK Marina là-bas bakomi ko swana na Aziza. Belvi a s'éloigné aki. Akimi na molili. Makanisi bozo kaka voix ya pamba. Et puis azo benga kaka Marina là-bas. Akimi po to silisi scénario to komi osekana tune memere o kima ikuna nde nini na molili alobite na bandaki ko éviter bato peut-être bazo mona biso po ba filmer ngai ba tia biso na ba TikTok bato ba panza sango ona ndenge ya mabe yango na mona ki en tout cas faut na ke bata ma place wana. Mes frères et sœurs, ça n'a rien à voir na makambo oyo. Badongolo miso bazoya ko laksabino bazoya ko yepsabino bazoya ko kosabino na place publique. Voilà qu'est-ce que je vois? Ouais, voilà ndenge makambo elekaki, ndenge bandaki, na ndenge esukaki. Heureusement que toza na détail ya eloko moko. Vous devez faire très attention. Mes frères et sœurs, même les comédiens. Bonsoir part. Vous savez, aujourd'hui, toutes les personnes, même les journalistes, Oyo, Bazala Pembeni, ya Mama Bellevue, Balongwa, Bakenda, ceux qui otuni bango, raison ni sala, que yo, Olongwa Pembeni, ya Mama Bellevue, Bamisusu Bakozanga, ba explication ya Sabino, Bamisusu Bakokosa. Mais ceux qui sont en mutu, Oyo a cause la touché par le Saint-Esprit, a koyebso vérité, kenga eloko na longwa pembeni ya Mama Bellevue ou elongo langa pembeni ya Mama Bellevue, soit Mama Bellevue a bengananga po a yepsanga en face que na linga buzo bate, na lingi bêtise te, na lingi ba hypocrite te, na lingi ba tolokuta te. A koyebso ke na Mama Bellevue a désavouanga a tianga musika na ye parce que apexanga kofinga na yo kwa kate, apexanga makamwa lokuta na yo kwa kate, apexanga ba pratique oyo na yo kwa kate. C'est pareil avec les comédiens. Botala ba comédien oyo lorsque baza disons bazo lobake tozo lobela Mama Bellevue na compte ya Mama Bellevue. Bazala kana attitude nini. Bazala na comportement nini. Et balongwa ka pembeni ya Mama Bellevue, bakena na poubelle. Bakoma na ba réaction nini, bakoma na rage. Je vais vous dire ça, ba comédien pour nous yep sabino que Madame Bellevue est en train de faire un grand travail sur le plan scénique. Pour nous établir na ba vie abat, na ba morale abat, na ba conduite et belé abat. Madame Bellevue est parmi ba femmes publiques Oyo bazoko lutter contre les anti-valeurs. Madame Bellevue est parmi ba maman Oyo baloba que comédien faut à vivre na motokinaye, faut aller na motokinaye. Comédien il faut pas azelaka ba kabelaye pour azala à l'aise. Et comédien il faut au produire. Comédien il faut ozala na scène, osala musala na yo. C'est la scène qui va te payer. Lorsque Olongwe et pas Mama Bellevue, eza lokola o perdre ba chance na union soit vie. Kanda wana yango bozo mona bande ko ebele lelo bakoma ko tutana na ba mur bango moko. Mais sinon nous sommes là pour faire ce travail, pour vous accompagner, pour vous informer. Nga nana carrière na salaka. Bien que Mama Bellevue a rappelé ngo maintes fois. Mais nga mon avis que dans la carrière
Je ne viendrai pas faire le travail juste pour plaire à une personne. Ok? Voilà, merci beaucoup.